à la guinga la population. Boyebi, vous avez la distraction match. Vous avez la distraction match. Boyebi singa réunion salam ya kafu na nani na wazis bango yote wazao témoin baya kubena ngaye pa bakolena makasi na wazis réunion balinga ba rafale jour ya match réunion esili 5 heures mwana mwasa ko yebisa ngai til batutonso ba harman na wazis sikoyo na kopesa nani soko kiapa kabwa kwa kisa tombe yo le kibiso ole kibiso ke kabwa ole kingai voir Tshisekedi ya koko na yote bato na zo tondi se chaque jour na tombo yo le kibango te on kokate na ngo na pepinière kenyo zaje maka tulinga to banda kokima bino motole kuzo la kama pas échoué parce que moi j'ai contacté. Pas échoué. Président de la République. Bakambaka mboka na mawa. Oui. Oyo mboka satanique. Oui. Tozo senga beta bisofi. Un peu de dictature. Mboka batu basi tengama. Beta bango fi. Ya bwana. Tumuyulu. Muzayawa. Koyo kanga bien. Batu babangi muza tumbuyulu. Batu yoso babangi muza tumbuyulu. Mais ngai yoyo. Na Jacob Kabeya. Tosala marche. Koyo Kabila kiti. Oya mukolo akiti l'aéroport. Azoya. Biso tozokende na chamba. Kabila koti atelemisi cortège. Iko nini? Banasema ni bahandicapé hii depesi. Biso mbili yote kama. Kala president Jacob. Kabila lobi non. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée depesi. Batu bazoba nga masasi na biso totkini. Mugonza telemi. Cortège telemi. Alobi iko nini? Iko ndombolo ya ba IDPS. C'est pour nous dans la télévision maboko. Na bundi kera 40-45. Soki bina mozoya bate. Na sina kufa. Yoko botela. Polisi munduko frapper na nani na départ ya Frank Jongo. Na penti na bosaba nzete. Batu nyoso accoucher. Ndej presse na yoka sentiment ko beta munduki. Nte. Na tija ngona se. Yongo na yebisaka ba secrétaire. Mutu ekata na botika ye. Idriss, Polani, Batignon, Bakima, Idriss, avec 5 camions, à Chobundra Mango, mais il n'a qu'un désir à Tika. Ok. Est-ce que vous comprenez? Batounie, tout ce qui est tout en Europe, ne m'a qu'à la bière. Si elle est au bout de ce bango, Félix Aye. Félix Alvinin, on va gagner ici. Félix a bois qui veste, a bois qui linga veste, jusqu'à 6 000 vestes. Kabange Numbe Zobima, Papa Fati c'est quoi? Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Bangono ce qui dit, n'a sauté, n'a qu'un Yambi Fati. Un Yambi Fati a tiki espace, n'a qu'un n'a côté n'a dit pas Fati. Comment on a ça? Comment on a ça pour le coup? Pas ma boko. C'est quoi yo? La police a tiré le money. Elle a une belle na fikiti bon. Bazo sekangai. Boya ko tumba mutu. Ya Fati. Na kati. Le renard.
Nous sommes dans le semi-présidentiel. Régime semi-présidentiel. Et lobby, c'est le premier ministre qui a le pouvoir. Qui dirige au quotidien. C'est quoi le premier ministre? Jean-Michel Toto Tunayo. Patunion sur Basengi, départ à ministre économique. Akende. Na vu que va apparaître déjà Bakabouya. Oh il va apparaître na bengani chaque jour na ko bengani déjà. Maman Martha Samoni. Maman Martha Samo Amoni. Fatia Samo Amoni. Alebisi ya bengani. Maman Nana Manonina Samo Amoni. Si la bengani Kabouya lelo. C'est jamais fait, jamais vu. Akende. Tout le monde hausse de prix. Hausse de prix, oui. Mais Zeni, vous expliquez vous. Dollar est matité. Parce que nous sommes à 1900. Dollar est à 20. Vous avez dit Bakuba. Tracasserie policière. Les policiers vont avoir. Vous avez la bandeko. Tosengi réforme à la police. Très bien. Tosengi réforme. Ceux qui réforment, base aux policiers, nous sommes qui chassent. Pas qu'un Alléluia. Tosengi permita. Tosengi permita. Permutation. Tobanda kosala permutation. Les gens qui m'ont boutu c'est seko. Fati emboîter le pas. Soit les policiers nous sont qui chassent pas qu'un attends pour profiter de la tire dans la montée. Soit les policiers il y a moins de pas la qui chasse. Soit le Bombachi pas qu'un de casserie risque de faire le soulèvement du peuple. Vrai ou faux? Pour l'instant il a coûté la police la colline saute mba. Ba mutu wa sala bame ndoto mikao kwa tanga okozo ya hawa ya mkuu Major Maurice ya pompage dans 48 heures on peut ça mot d'ordre biso nyonso kita na pompage na lobi ke na koyoka chef de l'état chef de l'état. Comment on a défié un major de la police? Le président est sacré. Major Maurice, on a préparé soulèvement avec le pompage. Ils ont défié chaque jour. Chef de l'État, ceux qui ont moqué, n'a causé 5 millions de combattants. Au Kangaï, n'a pas fait liberté. Dans 48 heures, Maurice Allo. Baroulage la victoire na katia yaya sois calme baroulage aner baroulage baner na yebike boza bandeko na biso il y a beaucoup de années ici. Tous les gens même moral. Ceux qui ont les policiers ont tracassé tellement. Ceux qui ont dit aux gens naza peuple congolais. Quand on a une assemblée, on va. Comment on est le côté? Policiers sont civils. Il doit sécuriser la population et leurs biens. Comment on va dire Kouzi, Asa collaborateur na yo. Ayaka pour combattre la yo. Yo là les nanda ko yeli ba. Ibanda. Sentinelle. Yo pe ko kota na blo. SNLK Keba. Tosengi administration SNL est tombée. Pour nini?
eza Estel, eza Rachid Ezo. Soki omoni na moyo maye bimite, omoni mutu ayena facture, mba. Toto banda bakamikazi sikoyo. Naloba. Nazoya na sokoli maite, mais soki na moni facture na moyo, na oyo papa lupango ko regretter, okozwa mbata na lita? Na litama. Eza bongo te. Estel, komoni kurenza te. C'est prendre un chat, Jamela eti, moi mobimba, nazi kurante. Bakata kishasa mobi. Toka mamulini. Merci beaucoup, nalobi mingi, Dieu merci, tombola. Chinois, Kota. Viva! IDPS viva! Félix, président de la République. Bonjour. Bonjour les sous. Bonjour. Ebwenge. Le Safinga dénoncé. Kofinga te dénoncé. Kabouya zosala musala te za injure. Merci. La vérité. Ebwenge. Le Sako Sakomba. Fachi wetu. Fachi jambo. Jambo sana. Voilà, tu continues à quatre actualités politiques. Pour qui bien surtout balobi Augustin Kabuya azosala musala te eza kofinga te. Bona minute nani akota ki seli lobi. Na contenu na commune. Voilà, Siko Fédération. La Sako Ebiso Boy. Tozo senga visibilité ya pa. Visibilité. Tozo senga auto bengi visibilité ya pa. Puisque tozali parti au pouvoir. Siko dossier salia o ezali. Tomoni pa division économique na biso. Oyokani ezate mais tozana celui qui gère au quotidien. Oyo akoki kofandisa makambo kimia puisque makambo eza kilikili. Mambo eza kilikili. Naza koyebisa bino tolingana parti. Un vrai Tshisekedi ne défend pas les antivaleurs. Un vrai Tshisekedi n'a jamais défendu les antivaleurs. Parce que tala lelo même ba oya ngana opesa exemple. Tala ministre Azoïba. Ministre Ayibi Mbongo siko bozo pesa biso difficulté. Poto dénoncer Moïbi wana ministre te pourquoi parce que l'un de nous basa kolia mbongo ya ministre Moïbi. Kolandi papa Chila Lingete fimwa kekele. Ye nasawe Sabino wana c'est de la présidence de la République. Soko Saliba Fatiro kokanga mandel. Papa Chila Lingeta ebisi biso ke mbongo yiba mina EPST. Mais au komona batu mususu babimi ba combattant. O sokyo telemeli lisusu o tobengi Tony Mwaba. Tokoya ko sa charger bino. Puisque tu comprends que balingi bisope to banda ko soutenir ba antifa. Biso to kozala na sima ya ba antifa alerte. Tokozala na sima ya bato oyo baza koede chef de l'État. Boyoki président Jila uti kopesa bino information. Le muko tombole ya zoganga biboe. Kotoyo kamale zo salam na Oasis. Le riazo donc ya zo kamwa bi eradame. Mais kotoyo na Oasis ki 5h. Kabal po babo mae. Ya wana tokosenga
Oasis wana toyoki. Il paraîtrait que ezalaka soki ya olive. Mais il faut contourer eloko wana puisque bato baza kuna belé bazali barwa. Oasis na Malebo. Oasis na Malebo. Na hôtel Malebo. Naza koyebisa bino les jours bino boa concentré à match RDC. Azobeta na Maroc. RDC Maroc na kati ya stade. Yo mofani na télévision. Koto Kabane. Koto Kabane Koto Kabane les autres beta mandeto sengi na auto bengi wa service compétent. Oasis va contrôler Oasis Mobimba. Na Malebo. Yangana tolobi boye. Chef de l'État, il faut affongola misu. Bamiyibi baza tout autour na biso ebele. Biso tolingi ko aider chef de l'État autrement. Puisque tout le monde même au sein des partis, bato adiale lo bakomi ebe. Na ebisaka bino papa soki ke non o tokei to sali pe diale lo te. To si tokenda depuis ka. Ana katupu ye wana zona nyo sacré. Ndeni toko ke pe to soutenir bien. Mais to so bo to lobi ke to so garder celle la lutte libère au papa qui se que doit nous maïs biso. Le peuple est d'abord. Ce qu'on a catché le peuple est d'abord. To moni ke ministre de l'économie a 20 millions. Oh ba pesier. A tient la poche. Peuple konyonga batungisi biso na ba venir. Balobi mbisi eza wapi. Thompson eza wapi. Or que ministre wana ya économie, ministre ya baati lukwe. Azui mbongo yibi atia na poche peuple azolela. Mais ministre wana fani na gouvernement. To sengi na chef de l'État. Remaniement et salama en désordre. Puisque ba ministre wana belé bazali ba miyibi. Ba yé ko aider chef de l'État te. Peuple azolela transport. Mais Chéribé Okenya a un conseil des ministres chaque jour. Ministre de transport, Chéribé Okenya a un conseil des ministres. Mais peuple azolela transport. Est-ce que ça n'a pas tout été des chefs de l'État autrement dans le conseil? Puisque le conseil surtout Bamii. Bango balobi tozaba na poto. Bokonzo e kosila toyiba na bisonde. Le peuple d'abord, il faut le peuple de net slogan na bango. Yangwana na za ko bisabino papa. Parti na biso tolobi boye Obise Kabuya azosala eloko moko o. Obise Kabuya tolobi boye. Tomoni musala moko esalamite. Laisse-moi vous dire tolobo tolobate. Boyoki batu oyo bakeko bunda kuna soda kufi. Nakati ya oto bengi na ngambo oya. Dossier zani. Président Miguel Azui Oto Bengi diaspora poto un quatre investisseur. Il va investir dans bon onaye. Ebele, il suffit signature à chef de l'État. Très bien. Bango baza problème te yo ide personne engagé bango te. To moni ke bokomi ko valoriser banti valeur bato politique. Sikoyo boyoka bazo investisseur na bango. Bako luka kaka signature ya chef. Ne balobi to kende to le papa atele biso kaka makoloto. Atele biso kaka makoloto ba investisseur baya bako sunga kaka biso te tous les présidents ya parlement de. Très bien. Ya ngana fandi jour mama na riga boya bokendo ya mokonza mboka zo yamba bino. Sokande kaba bien préparé par Auguste Kabuya. Boyo kakishu wana bazolo bake a formé ba aner na ye. Toreb sabino ba président wana so moni bango tiki bujande. Boya topeta na bino. Biso toyo biso Auguste Kabuya ke batwana bazaba foko conseiller. Bako eni na mabe. Yoka sigo de ces années. Tola tipe ba vesa yaya. Biso tolo ba ga vérité. Tola tipe ba vesa toke oya. Sokande toke ko benga na baninga na biso ba alinga bakutana na chef de l'État. Na bitumba wana affrontement soda ku akufi. Tokomiwa na ngambo oya. De même côté na papa na sako ebisabino makambu ya mayele ya kosala na parti bakosala te bakarte pe depuis to ya batu ba de milesa machine pe zawa to sur le chef de l'État autrement. Alors on a kolika toujours na kata info na ko ebisabino boye
awa na minute il faut boyeba lisolo nini elekaki kuna na kati ya otobengi Dubai. Chef de l'État alongo Dubai ake Jordanie. Jordanie akutani na président Abdallah II. Abdallah II, chef de l'État azalaki ye moko te. Azalaki na Philippe. Monsieur Philippe azali président ya Mozambique na otobengi Paul Kagame. Na président de la République azalaki 3. Na 2 représentants ya Afrique du Sud na pays moko na Bosani. Alors dossier zanini, chef de l'État Tali, alobi boye, alobi ngai dossier na ngai ezali na lingi otobengi terrorisme esila na kati Afrique centrale. Ndana yango no moni azoko bunda na état de siège. Siko na état de siège dossier zanini. Dossier zali toyoke information. Information ye boye balobi boye Ituri. Madame Makusi Rebecca a été arrêtée le 26 mars 2021 à Ninzi par les FARDC avec une grande quantité de munitions de guerre. Moi, si il y a Otobengi Touli, Bakangiye, donc ressortissante, il y a Itouli, Bakangiye. Bakangiye par rapport à Nini, Bakangiye a Zalakina ba munitions de guerre. Oh, il y a quelqu'un qui ne pas ça, ADF. Samedi, tu es Sakibino. Bakanga qui moi, il y a 12 ans. Il y a 12 ans, on a bâti le col à Anne, à quelque chose espion, à quelque chose d'information, ailleurs là-bas, ADF, il y a planifié ma cabane. Alors vous devez comprendre, chef de l'État, à Zakobunda trop, na Otobengi, état de siège. Alors il faut tout soutenir, na Makambotali, état de siège. Alors pour nous chiter, nous chiter si na Otobengi, information, IDPS c'est vivant. Nous avons cité l'information information Tobengi à Onatra. Onatra, makambo ebele zo sala makuna. Oyokaki dossier ya gris. Gris wana ete kami ti lelo mbongo ezongite. Nde toko rappeler chef de l'État. Ba machine nyonso tu ya Onatra ezosi. IDPS c'est FIFA. IDPS c'est FIFA. Combattant les autres alliés dans méchant. Que les autres sont dans le Parlement, combattant mon coco, Yoana Kangami. Tout le monde a lobby et ça. Moi, quelque chose. Yaya, Nazoé Bisayo, travailler au Bisayo, Piaka. Yaya. Président nyonso au Parlement debout, na cité place Avandi. Débat na biso na YouTube. Soki ba kuti yo na terrain, il fallait obimisa même bon na yo. Na yebisa bilamba na nganyo sesili na koteka na boka nzoto. Likolo ya nini kokabagaga ba mona yo lokola ba mona fachi. Mais pas fachi oli akate. Merci. Toye si c'est bien. Biso ba président Parlement debout. Nous tombons dans mon canton monoté. Mais bateau nyonso oyo biso totelemela ki Kaboul. Nde baye bakomi ba conseiller à Auguste Kaboul. Saleli mape. Baje mape. Eloko yo tozoloba. Combattant d'élite. Biso tokendaki. So na loba kasa azali témoin. Toyebisa ki CG. Entourage na yo bato bazo aider yo. Ba faux conseiller na batika nous na maboko. Na batika nous. Ebele bake bamboka. Basimi na bako. Biso tozoyebisa CG c'est la réalité otokuti na terrain. Yaya, nazoyebisa yo. Il bien simbi azosala. Tika nous pas tika. Combattant, de 1. CG, et là, comme ça, tu as condamné, tu as dit CG. Yomoko, ça chargé en mobilisation. Yomoko, ça dit porte-parole. Yomoko, motocycliste. Yomoko, tu as la moto. Il y a un bataille signant sur la partie. Quand il y a Yomoko, on reçoit tel qu'il y a réfléchi. C'est un danger permanent. Mukolo, il y a ça de Marty. Je suis CG à partir de la IDPS. Pour Mathieu dans la moto. Et là, on finit ça même. Yaya, bon matisi na moto. Yaya,
ya bosa bafatigue te tozosenga na muku ya tombolo makambo oyo bakombata babundaki na site ya oya bandeko wana bazali bakombata oyebi bango toaflate te totika eza kombata te abundika na 40-45 petu rasta wa babeta vimbi wana sikoyo basisi kobeta abengi ye aflate na tesa yaya nazoyebisa yo de oyebi président mingwel amobilisaki aza président oyo nga moko na mokende na bakartier 3 na bariske batobona kutu ojwa na elisu na ba 22 heures pour président lelo ba président musu batelemi bokomo obenga ye baja aner Mandela bazali le premier batou bazali kokende kolia mo akabu baza ba frère kabundise baza bato to benga bato 100 jours so batuli bango masa na bango nini wa bakufela na lit ya botika hypocrisie tokosenga na molimo Etienne Tshisekedi wa Mulumba ebanda banda likolo tina se tolingi bato na bakufa nde tokosenga na tous les combattants baoyo bakoya na lit bakufa batika biso boyebisa biso mukolo ya retirada bolobi ete soki bosalaki eloko te olongo banda okufa moko na moko mais botala bato balinga batrahir parti combattant toke na cabinet ba président J jeune moko afingi président de la République aza kutu combattant nazo afingi président de la République batini biso tokende kolongola etolongo lié ya place na etikali fi boto na biso batie banani ku bato baza même église ya batie bato ba uti église bato lo boto bate na place ba sala ba komata koma ba ya na koyebisa yo biso na bino tota na lisu likolo ya nini combattant na koyebisa yo eloko tozali na kanda sans formol bapesaki bango bamoto oyo tobenge epaki lwando plus de 20 moto parce que biso moko tose prendre en charge yaya okei gilwando tokome epa gilwando bamoto na biso ezali wa asi bamoto natielaki yango epa CG tokomi devant CG pesa biso bamoto na biso o bamoto yango kutu nabengaki bamoto service ya parti akabolaki na bango na fiolo combattant l'élite bomba il fallait qu'aider Moukwento Molo popularité ya combattant et comme il diminuer et diminuer pas bataille dès le baba parce qu'ils sont bon côté il fallait qu'on bongisa nanda kuna biso vrai ou faux dans ce pays maman Martha ebisaki biso il fallait des personnes à partir bakende ceux qui toye baki des personnes faut bakende parti ils ont besoin ils ont renaissance ya sika yaya tozo que na ba cellule yaya et ça souté on se valait face mais phénomène parlement debout yaya ba komi kokota na kati pete ba panzango yaya lelo lo biso tozali awa te yeba IDP c'est ça souté ça repose comme exemple parti Angobila o etelemi des jours et salut permanence nanga moi IDP soki mu ko tonga na komoni mi souté ba komi ko zo ba combattant soko ye yaya totindi ba mercenaire kuna il y a un mois, par contre, il y a 1 million. Un mois à Pamba. Sans combattre Kekuna, on a droit qu'on soit 5 000 francs. On combattre, on a un mois limité. Par contre, on a un koya, on a un mois à partir de Yaya. Nazo Episayo. Combattant. Kende limité, Nazo Episa. Kende limité. Combattant, on a quand même un chassé au pays. Combattant souffrance, c'est Ali. Mais tu as parti présidentiel. Yaya, Baouti Roti n'a pas tout. Tala, comment dire? Na tout le bilo, Kabouya longo belongo. Donc qui gagne? Déjà, bana betu amuka sana. Tuilete Kabouya ni asomba. Watoto katanga, wakuchukisha tumutoshi Kabouya, ule tumwache. Combattant Nazoé Bisayo, il s'est gagné à tirer la biso slogan Moko Penebouza. Il fallait tous se prendre en charge. Batouba Kouede Moukwento Molo en 2023, les alibiso. Là où tu as un sondage à Bercy. Na utu papa to se parler fasté et là où énervé na utu na sondage à Bercy balobi popularité à Moukwento Molo comme diminuer muto ça continue 89 d'ailleurs
ngai na kotel melango avec toute énergie maka moko nalisa bato ba bibero ya fo ko ede mu kontolo lelo solobo lelo nazo ebisa yo na moment oyo combattant biso na bino nerf fo ezala solide moto oyo ko intimider biso te tolobi ete baramwa dia lelo à partir lelo abuo na koti na actualité politique combattant na uti kolanda RFI na 4h30 ndenge papa na biso RFI alobaka awa dossier ya Forbe Chebe ya epelimo modo babeti mbela balobi batu nyonso bakonvokaki bango na dossier ya Chebe ya ezala munyoso bapesaki convocation ko banda ye moko na Hippolyte Kazemere Kanambe oyo akoya ko répondre te oyo akoya ko répondre te bakosala yo umugama Moseni nani alandaki Martin Fayulu nani alandaki Bolandi Martin Fayulu te alobi akosala so bamarche te bapese mosala c'est FIFA. Il me paie, c'est FIFA. Combattant d'élite. On s'est valé passer. Nous, quand on a le baquette, opération bureau de Ekoufwa. Frère faux. Tout nana. Tozali, Tomengina, policier. Bureau de. Azali opération ni nakati mboka oyo parce que bureau de yemoko azo kanami tuka bureau de yemoko yaya omoni mukolo match betamaki so ke na so de bouton to bengi ya Pascal onyoko tanzela route mokali place wana ezali na 3 souciat moko babenga ngo to bengi souciat ya mbata souciat so 3 souciat Jenny Badara yaya batu bazo utana ngambu bazo ya ko bundisa balinga ba policier bakangi maboko machete palolo mak nyonso wana ezali oyo tobengi chez ya bakuba oyo tobengi ya kasongo tolobaki ete na mboka général alikumune nazalaka te vrai ou faux il faut général asalaka physique tracasserie ezali na ville ya Kinshasa yaya tokosikomesa bato babibero te biso tolingi kasongo asala nini combattant d'élite na kombetelo mbela d'ici bientôt tozoyebisa bandeko na biso soi-disant bino bobetisi bapolo bolobi ete muku antombolo na sale akamaki haka yaya muku antombolo place apandaki même kamera okopusana te toyebisi botika formate azomona poto bomonaki nasepelaki na comportement ya Jean-Pierre Mbemba Bombo ata badivergence yaya tolobaki ete politique ndenge ezalaka politique ezali badivergence oyo tobengi ya bapoint de vue na biso mais soko mi likambo ya bendele efale tosangana omoni bituma oyo tobengaka ya Ukraine ezo baosala parce que baza bana mboka babundela mpo na likambo ya bendele ya ekolo mais lelo likambo ya match ozomona bato ya lamuka basala na bavideo bazoloba ete topola bazosala oyo soki lelo toganye ezali victoire oyo tobengi ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yaya nazalaka crédiment na baparole na ngai nasimaka na meeting ya papa Mboso na Pascal papa Mboso atelema na stade ya Pascal alobaki yaka alobi musito amemelaka bino étranger amibetaka tolo papa Fayulu bouti obeta match ya mboka asali déclaration moko te même akoyebisa bato ya ngambo mpona kosoutenir mpona ekolo bato wana bozosoutenir bazali bakongole bie bakongole te mpe ebele bakondamnaki muku antombolo ntango alobaki banyamurenge bazali bandeko na bino bayebele baloba pourquoi alobi yango wana abi biloko oyo akuta bakulutu na biso baloba mais ntango ye okangaki bachebi moto atyaki bi wana azalaki nyamurenge obe nyamurenge te mpona lelo bai na suka Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Bonjour à tous. UDPS viva. UDPS viva. Et l'autre fonds la dossier AK-47. UDPS viva. Ils sont moqués de Yato Bando Kontele. AK-47. AK-50. AK-70, AK-80, donc comme il dit AK-100 jours. UDPS viva. Le parti est mal géré. UDPS viva. Ensuite, Monique, et Zana Batoubaye pour la kobebisa éducation papa et Tshisekedi wa Mulumba. Après ça, on va combattant. UDPS viva. Bisa ba combattant to sala lit sambongo. Bisa ba combattant to défendre ka ba valeur. Mais les autres aussi tout le monde ba bebisa éducation à ba combattant. Et comme pour ça les locaux il faut ba futombongo. Les kafinga ba futombongo.
pratique wana tomonaki ezali bakabiliste bandaki kosala yango Oui, oyo biso moko idps tobandaki kotelemela yango idps viva tokoloba na papa na biso Augustin Kabuya biso toflataka te idps viva moto oyo azoloba no verité eza oyo alingi yo idps viva nakopesa exemple moko soki ozomoni mwana mwasi azotia bafoto ya mobile na bawhatsapp bafacebook azopartage yango eza synonyme ya kolinga yo te idps viva ndenge moko tozomona eza na baoyo baotia bafoto ya Augustin Kabuya bazoplake bazosala makambo ebele elakisi balingi yo te incertitude kisi ya ngungi badesina ngungi me kisi ezala na kati ezalaka po eboma ye na butu idps viva yango tozoloba na Augustin Kabuya change façon na yo ya okumbela parti idps na bafaux conseiller ozokisi bakombata mingi idps viva ozokisi bakombata mingi ozwi bakombata okreye bango baaner na yo moko privé idps viva ozwi bakombata okreye baaner na yo moko privé oyopesa bango mission bakanga bato bazofinga chef de l'état mais opesi bango mission bakanga kanga bakomba ntango yo ozere parti mabe kote otoyoki na oasis baosala réunion ya mabe mpo na kabale contre Mukwantombolo idps vivra sikoyo olio secrétaire général zwa bakombatant tia bango na service ya aner mpo basécurize pouvoir na bango mais yo ozokele aner privé na yo bakombatant babanda kokanga kaka bakomba yango tosengi na papa Augustin Kabuya ere yango oyo bongisa lolenge ozokendele na makambo idps vivra 100 jours na yo deja ekei mabe idps viva tovanda boye toza bappel onde eza boye chef de l'état azoyamba bino na oya idps viva soki olingi oki okutana chef de l'état esengo tiave te idps viva me nzoka nde eza na bato na yo ozotindaki biso tolati baveste oye bien judoka asepelaka parce que so amoni moto alati veste soki abendi okozwa mouvement ya kitoko sikoyo biso tozokende ngulungulu nzoka nde obomisaki bato na yo babeta biso bamuvu sikoyo babiloko wana na oya eza kokreye oyo babengi climat d'insécurité sikoyo Mukwantombolo le jour wana esengelaki ya bima sikoyo babiloko wana ezosalemaki eza kotia chef de l'état danger à cause de ça il y a eu un mort d'homme idps vivre policier ya bato aza kufi oyo bana ne bayebi ki abimi papa azoya na chasse bana bazela papa azonga me papa kei na mort idps vivre oyo ezolakisa danger oyo ezali liboso yango tosengi na Augustin Kabuya changer diploma changer epukalina yo ya la voix de la population, c'est la voix des raisons. Il est fait suivant. Il est molingo Augustin Kabuya azala to alongwa. Azala to alongwa. Soki molingi alongwa botembola leboko bozanga ba. Il est fait suivant. Le continue actualité politique. Maman Marque, maman jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, je serai combattant jusqu'à la mort. Vous avez la parole. Dans le biboé, ils sont ma maman. Tout est à l'envers. Laquelle est dans le thé, côté de la vie. Ils sont ma maman de Seigneur à Yoboé. Ils sont au Tobola Kiyo. Lokola Yo, comment on s'est combattant. Lokola Yo, comment tu vas le combattant. On tient qu'il a la risque. Nous sommes les autres 100 jours et pays. Quand vous êtes dégagé, maman, tu as la mise à la libérée. oyebi na mokili soki azosala malamu soki akomi na likambo bato bakodefendre yo idps viva mais soki ozosala mabe na ntango ya likambo bato nyonso bakopesa mokoro idps viva tokoti na actualité politique
Donc quand il a actualité politique, il a fait suivre. Nayoki va combattre, va déclarer na moto. Il a fait suivre. Bible le Biboye. Mouto kolia na mouto kina. Biso totali parti après sa biso à moi part du gâteau. Après si biso le côté. Augustin Kabouya après si biso le côté. Oui. Ba tout quoi ici jamais Kaboun. Toza isolé. Mais ba tu a jamais Kaboun va comme récompenser va comme ba bureau de naï. Il a fait suivre. Donc on dit na bitumba na biso personnel. Tobeli papa na biso gilwano. Tobeli pe solo bien avant. Amemeli ba moto na biso. Mais tozi toyoki yo moko zo poni ba tokabeli bango ba moto. Mais biso to kunaki pona ba moto na biso zéro. Il a fait suivre. Aussi ba moto ya ba combattant au tempo que donc on a actualité politique. Ouais, ça l'essentiel les messages les il a fait suivre. Si la ligne te fimbu yake. Il a fait suivre. Si la ligne te asali audit sur le secteur minier. Il a fait suivre. Si la ligne te asali audit na Jekami. Si la lignette a sali audit national, il est pas suivre. À lobby et un rapport sensible et cause à la publier la Mikolozako. Il est pas suivre. Si koyo ji la lignette au bino bozo telemela. Oyo azana confiance à 100% ya président de la République. Il est pas suivre. Yango tozolo bana bino ba combattant au bobo sanili. Bino ba combattant ba komi ko protéger ba miyibi. OK. Oyo komeka côté la ji la lignette. A cause chikumbu jione. Il est pas suivre. Tokomi et pas à Denis Sesanga. Il est pas suivre. Denis Sesanga a téléméli Steve Mbikai. A lobby, une révision constitutionnelle aux Zolobawana. Toboyi yango parce que Tozana nous a état de siège. Il est pas suivre. Steve Mbikai a répondu. A lobby état de siège et Zana Mboka Mobimate. Il est pas suivre. A lobby Olinga te. Toko revoir constitution. A lobby ceux qui peut te revoir yango. Chef de l'État mandat est le mois de 5 et comment à 7. Commissaire Soki a commis 37 ans de pouvoir est allié et puis accueilli plus loin. À l'objet aussi de mon Sénat, basala que l'autre côté balia comme moi ya kimoyi, de mon Sensa, basala que l'autre côté balia comme moi ya kimoyi. Alors il faut balo on a c'est ça. Il est pas suivant. Donc le plastique Mikaï Mabo. Mikaï merci. Il est pas suivant. Toujours na idéologie ya ba politicien na biso. Il est pas suivant. François Beya bazu ba kangi pour na coup d'état. Mais na minute comme kolela komi mala yango tokosenga soki akobela soki akokufa kufela kaka ku komonaki image ya Jama Kaboun na niveau ya Londres asimbi babeki na ndenge basali lokolo na ye wana soki azalaki na shot nini wana na ebite mais toye komona azopesa mutu azopesa mboto wana eza mutu afinga mama mabiso eza mutu afinga Etienne Tshisekedi eza mutu afinga Félix Tshisekedi eza mutu azi afinga donc Tshisekedi c'est mobimba il est pas vivre mais hier azopesa bango moté donc comprendre que Jama Kaboun azalaki traite mune il est pas vivre yango tokosenga na secteur minier oyo eza na niveau ya Katanga na Luisha il faut batala yango bien il est pas vivre comment ba journaliste bazokende ba filmer batala makambo ndenge elekaka kuna mais ba kabuniste balandi ba journaliste ana baboma bango il est pas vivre mais le kola nzamba azalaki na kana bango ba journaliste wana bazwi bakimi bazalaki sain et sauf tokomi tuna bakabuniste bazobomba ni yango tozosenga il faut basala contrôle ya makasi kuna il est pas vivre eyokani tokomi epai ya mama Kasa Loué, la mère biologique du commandant suprême des forces armées, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Maman Kassalou avec la fondation Kassalou a fait un don de plusieurs tonnes de farine de maïs aux agents et cadres de la MIBA en Boujima Yokasayoria. Maman Marca lo pesi bango shi. Il est pesi vivant. Dans la maman ya mokonzi aza vandi alobi mwana na ngaza na pouvoir ngape na kokanga maboko te. Peu importe ajo na zali na yango na aider batu balia shi. Ko la maman Marca lo maboko. Il est pesi vivant. Tokoti na état de siège. Grâce à l'état de siège prôné par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 161 bastions de terroristes ADF.
na minute fade ça récupérer nyo obete état de siège les civils bango bazolo ba me fade ça ça na musala kito toke pas député bana proposer chef de l'état soit minou qui pèse na population bango moko ba attaquer ba ADF ba attaquer ba Codeco mais tozolo bana bango nanu na niveau ya chungu mwana mwasi bazui ba kanya za nationalité congolaise IDPS viva azai amatili kolo moto na kati ya saki ozala na yango wana ba masango ozala na kati abombi ba munition ebe azomema ba munition wana akene kopesa ba ADF pona baboma ba déplacement so mongo IDPS viva sikoyo député zo yeba pesa banani ba population minuki donc ozolu ko créer climat d'insécurité wana nyo c'est sabotage ya état de yango tolobi na yo député wana ke Kata na kati ya état de siège, IDPS viva. 27 ADF bazalaki neutralisé. 10 bazwaki ba choc. IDPS viva. 4 ba capturé bango. Et puis na dit armes récupérées par les FARDC. C'est l'état de siège mano. Et puis nazo chita, IDPS viva. Tu remarqué to sali constant. Basoucia nyonso et comme nango comme si et comme attaché na ministère ya transport IDPS viva soucia tolé kanga bakuluna soucia tolé ba policier ba sécuriser population na ba bien na bango mais soucia tuana etiki population est en danger mais bango ba changer mission ba komi na ba moto IDPS viva na niveau ya pompage Souciat mobile comme ka ba moto na ba moto. Yango tozo mituna. Est-ce ba moto ne komi ba criminel ou bien ba ne ba za ba criminel. Il est pas vivant. Ba komi ko sala commerce ya ba moto. Mais tozo mona Kasongo oza numéro 1 de la police silence radio. Tozo mona un major bazo benga soki major Guillaume 0. Il est pas vivant. C'est ainsi que va créer un climat d'insécurité pour déstabiliser le pouvoir en place. Il est pas vivant. Il y a un autre qui est un peu de la dictature. Il est pas vivant. Parce qu'il y a un changement de mentalité. Le peuple qui a changé de mentalité, c'est ce qui dictature les athées. Parce que c'est grâce à la dictature qu'il y a un changement de mentalité. Ce qui ont été à la bango bongo, aux autres qui la bango batamba sala bakabali na bango, il est pas vivant. Baloba boye mi batela nzamba batela yo. Ce qui ont moko koka komi batela te. Yeba ke nzambe moye pa batela yo eza. Yango to sengi na muko tombolo atele. Un peu de la dictature. Botombola le boko bokanga ba. Merci beaucoup. Bon, qui ministre des Transports, Abomi, Congo Ouest. Servez aucun de Abomi, va travailler qu'on a le Lubumbashi, moi, va passager, va aboyer, les athées. Qui sait ça va que le Lubumbashi, servez aucun de Bien Mati, c'est assez bien comme 450. Ok, ça sabotage. Tous les bandes dans la ville, tous les bandes dans la ville, Makambo qui stèque pour merci. IDPS viva. La minute de lancé opération sauver IDPS. Opération sauver IDPS. Le chef de l'État il faut tirer la personne qu'il faut à la place qu'il faut. IDPS viva. Alors on a minute de lancé Bissau Tozana Kanda Maka. Tozana Kanda Maka parce que le sondage il y a Fati Wezaki na 54 et Titi na 29. IDPS viva. Et là qu'on va combattre yo se penango. Baloba kalibon de li ya ba maman nzamba yo kakango rapide. Soki ba maman ba décider biso bibali to kozwa kaka la bouya de. IDPS viva. IDPS viva. Na lobby oyo tokomona sur le terrain na émission parti eza beaucoup. Fédération za kaisou te, baseli le kota kaisou te. Les seuls oyo
simbaki pouvoir ya Fati eza biso ba parlementaire mais aye ici na parlement debout na politique à diviser première lelo na ce bisayo collectif ba parlement debout et comme 4 et comme ba proye ba o bazolo ba vérité ba tia bango liba alors mukolo to kenda ki ayi ko na sa témoin de pas Viva! Nalingi na répondre na aneng na ye moko par rapport ya makambu ya liwa ya mamana. Akoloba soki to kenda ikanga imoko president shila zaka te. Ye yo afandi ya wa aneng na ye wana fandi wa. Na yebi mukolo wana chimwa kuta tomboka ebisa aneng na ye kanga muno. Soki bino bobe saka libero na misu na so no mesa ebe obiso to za bato ajale lo. Biso to lobaka feri. Bon soki so tambola malamu. Viva! Alors les seuls loko simbi parti na minute eza parlement debout oyo bakomi muke soki olobi parti etambola bien te wabio bo akize kabuya te ahérité makambo ya chama kabu chama kabu na kati ya parti politique kati ya parti ya UDPS signature ezalaka ya président to ya secrétaire UDPS viva alors na minute oyo tozoloba boye élection soki ekosalama il faut na diaspora wana bavote mobimba IDPS eza eme makasi libanda mais tuna 80-100% ya diaspora oyo baza libanda combien baoyo baza na kati ya ebele bantina so baboye bazoyoka batinda batikali na baresi na maboko IDPS alors wana ezokitisa biso Fati ake na kasa ya zongi awa regrete alobi na visibilité ya parti kuna eza IDPS viva pe président azo préparé siko akende na Équateur mukolo wana na mwa lusa ba tekno mabanga obomi parti est-ce que tu as pour na omesa ba tu bibero alors na minute il faut te sauver parti na biso ba oyo ba bilongete kama ba oyo pesi ba misala wana ba yebanité ceux qui le pouvoir na biso basculer biso nde ba oyo bakola alors président si bakola oyo wana pesa musala kuna ba cabinet ba yebi bango IDPS viva na ebisio combattant il faut qu'on révolte eza parlement debout ezaka le plus suivi parce que tolobaka feri tambola bien te tolobi ezotambola bien mais na minute oyo makambo sana un jour ekoki akende IDPS viva wana ezalaki message na ye sikoyo tokoti na information politique mwana mama Mambu maso na yebisi bino biliaki bango bisali nini le président de la République na Jordanie tête à tête na roi Abdoulade ba sololi makambu ebe mais information balobi président de la République ba suisi makambu te na roi côté ya makambu ebanda ko s'opposer RDC na Rwanda ekotaki mbutumbu IDPS viva pe bazalaki bango moko te ba émissaire américain pe bazalaki wa il faut balandela lisolo ndenge nini ezokende IDPS viva kobosana te bolandi M23 ekenda ezongi pourquoi Kagame mutu aza na nsima na ya alors président autai kobwakela jeton epai ya Paul Kagame récemment alobi comment pays oyo aza voisin mazonga déstabiliser kaka muninga mpona bénéfice ya minéré na ye et réponse wana président alobaki yango pamba te suite ya kozonga ya M23 IDPS viva mais Kagame alobaki M23 na soki bazongi il faut respecter accord na bango totuni Kagame accord ya M23 ezalaki nini ba oyo balobaka Fati aya mpona Fati na kobalkanize Congo au contraire Kagame aye kobimisa ke 4 il y a M23 ezalaka un jour va récupérer une partie ya IDPS viva sikoyo bitumba ya Kagame eza nini IDPS viva Fati tango akomi na pouvoir eloko ya liboso asali tournée ya sous-région Fati asinise Rwanda, Uganda, Burundi, mukanda ya développement IDPS viva nde ezabo etosigne na yo mukanda ya développement asigné notre banjele kozala batre kobandoko tabo epo na population ba vivre kitoko alors Kagame amoni eloko wana eza muta parce que ndoki a bénéfice à soki des autres eza côté wa siko soki développement coach est-ce que sécurité ozala lisusu IDPS viva c'est la raison Hollandi lobby balobi déjà côté Uganda na RDC ba français komi bakomi kosala banjela na ba côté ya Kagame kuna Kagame alobi niet parce que développement ya Congo eza kokwea na biso nde tolobaka ngo bandakala mukolo Congo ekotombwa baba pays ebele koki IDPS viva c'est la raison bomoni o etali ba nini o la saka ekixer ya économie ya Rwanda
na 3 ans ya Fati ebandaka kokita se koki parce que abandaki ko bénéficier na richesse na biso ide pesa viva kaka na makambo este wana bakangaki MSC Abu Omar wana azaki nationalité Jordan o bakangaki na septembre ide pesa viva dossier na epe batiaki yango kuna tango bakangie baye na Kinshasa awa aye kotanga atrapa ya kanaba officier militaire ya roi parce que Abu Omar wana porte-parole ya gouvernement alobaki nini ye mutu aformaka ba ADF ye mutu aformaka ba rebelle ndenge ba manipulaka ba droit ide pesa viva alors tango bakangi ye azaki nationalité jordanienne côté musu nationalité jordanienne côté musu nationalité saoudienne ide pesa viva pour ça na te président après match ya Léopard azokende Arabie Saoudite kuna pe azokende kana na makambo auto kende na Jordanie mais kuna ko se focaliser mingi na o etali économie ide pesa viva parce que Bolandi Julien Paluku ministre ya industrie alobi président atie eloko moko boye pona ba investisseur soko ye na $1 milliard ko investir 25 ans ide pesa viva ba pesi o concession ya offert ya bien il est pas viva 25 ans bapesi concession ya ofele yango bomonaki Pepsi ya ba américain tango ye bomonaki ministre ya industrie conduit bango tina malo alakisi bango espace na bango concession na bango après 25 ans concession bapesa bino ofele pour ça ils sont un avantage ya batas na ba impôt il est pas viva yango condition au président Félix Saché c'est la raison pour laquelle au moni moi oyo ba investisseur bazo so penser ko so ba belge kutu balobi biso to ya kuna ba investisseur te l'état biso to ya directement na ba entrée yango moni ba na 90 entreprises il est pas viva c'est la raison moni pour idachi la tellement qui mkolana bi non 90 entreprises so ba combattre il faut pas se retour so que ko senga accord atato so la tena ngobila accord pour na intérêt ba combattre to sala ya fanja nga na fanja na 90 oyo bakombata bakota ko parce que kotiaka mutema te na bakake na biso ya parti wana ine pesa kotika na kosa musala ine pesa viva merci combattant na suki Tutu kakidi Kabuya tozo tutu kakidi Kabuya tabi soso sa leri déjà Kabuya de Loko la soso sa leri to seki Kabuya ke Tutu kakidi Biso seki soso sa leri seki ngoma eko Nanti Kabuya ngoma seko Yende na rande Yango tozo sabino ke no akene to kenete Kabuya D'ailleurs, bisa yo lobby président Jules a commis secrétaire général. Mais c'est que lobby to pas de contre l'église, là notre président Jules, mais c'est que na Oasis, ba bengi président Jules Anderson. Ya kamba président Jules a secrétaire général. Il va bengi wala muto ko so secrétaire général. Hein? Pourquoi ba combattre pourquoi peuple congolais to tami sous pas président Jules. Ya kamba na kata Oasis. Au comme na kata Oasis kuna tout ba rebelle belé ba ko na kata wa. C'est ça le problème maintenant. Le secrétaire général, nous avons sur le pays. Mais ce qu'on a le problème, c'est la sécurité. Dans le cas d'un peuple congolais, il y a un autre qui m'a dit que tout le monde est fatigué. Dans un pays que non, les combattants, il faut pas se retrouver en l'air. Les combattants, il faut pas se retrouver en désordre. Donc comprendre que nous, il y a des cabales. Donc on parle qu'il y a une stratégie à ma belle. On se compte entre le secrétaire général n'a parti. Il y a un autre lobby. Kabou il y a des gages. Donc il y a quelque chose. Il y a un autre lobby. Il y a un autre lobby. Donc il y a un autre lobby. Remaniement. Et ça mon bang. Les 6 ministres. Oh bah ça la bienté. Baké. On comprend pourquoi tout le monde c'est là lobby. On comprend même jeudi vendredi. Dans le conseil des ministres. On comprend pourquoi tout le monde. Et là on y a le conseil des ministres. On comprend pas la décision finale. On a besoin. On a 4 mois. Il y a que non, ministre de transport, non ministre de l'économie, non ministre social. Si on va faire l'idée, parce que le côté argumentaire qu'on peut savoir peuple congolais. Il y a un autre but. Donc côté na makamboso na mboka na biso. Donc ni gauche ni à droite, mais faut total n'engagé politique sur na mboka na biso. Il y a un autre but mu ko tombolo Fati Beton, azo bunda yemoko. Na sepe na ba belge, ba iya na ba société A parce que to pesi on entra et puis to pesi si matériel na biso ya luka la kuna, to pesi on ba belge ba kambango ande. Toutes les sociétés, tout ça, ça m'a coûté moi. Ah, tiens, ma minée. Oui, ça va bien. Oui. Quand on y vient, on va mettre dans ma boîte comme un casque.
bamindele nakata basosiété nyonso onatra simateri occ bamindele bakota bamindele batrafaka mpe basala susi ya bato eza boye te yango tobi tous les déchets bakende ander nakoti so na likambo etali baétranger ofo kokeba yango toza sa secrétaire général na miniti onde eza boye toza so na posta na yo te okende na yo ander biso moko lokola tozoconserva pouvoir na biso toconserva ngo ntina su bana po okendaki poto sungana tikosengo shima roger luma mulobela fati mama Brigitte mwanzaka beya bato nyonso bosombelanga mituka me tala papa oyo lelo akwei awa combattant akwei na front mpona kozanga combattant jusqu'à la mort soki tomeki epaka boya olobi nayebi ye te danger mabe bizaleli mabe opesa bakombata misala nimero na ngai yango oyo 081 57 24 609 oyo nyonso bakopesa ekokomela papa akwei na franc 3 ans yango na nzala sikoyo ngai nakomi secrétaire général oyo nakokoma yango merci beaucoup mpona lelo tosuka tokopoursuivre